ingeta, la famille, bokota. Makambo sur makambo, ba makambo ya somo, makambo ya kilikili, makambo ya makambo, kande toyeb sakabino koya kolala kolamukana, makambo ya pasi pe mawa, koya kolala kolamukana, makambo ya kosala pasi na motema, koya kolala kolamuka, na ba dossier, na ba affaire, na ba situation, na ba circonstance, na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyonso yasika. Kande toyeb sakabino bandeko nanga boye malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezamba la liboso et salemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka to senga na bino boya ko s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir. Oui, bien sûr, tokobo yango te tokoanga na pete kande boyebi. En tout cas ko informer bino ezalaka toujours et encore devoir na biso. Yango bandeko nanga soki matière ezali tokoya toujours et encore na lombango pona koya ko partager. Soki pe matière ezate toko préférer na biso toyate. Lelo toye parce que matière ezali, lelo toye parce que makambo ezali, lelo toye parce que dossier ezali, dossier yango eza nini, likambo yango eza nini, matière yango eza nini. Matière bandeko nanga eye lelo oyo na côté ya pasteur de la foi. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi pasteur de la foi, ebele ya batu basipilaka na ndenge pasteur de la foi asalelaka makambo, ebele ya batu basipilaka pe na ndenge musala nzambe pasteur de la foi akendelaka na makambo. Bandeko nanga toyaki kolala tolamuki ka boye na ba dossier toye kolala tolamuki na makambo concernant pasteur de la foi. La famille na ebike ebele abatu toyebi pasteur de la foi na nzela ya ba théâtre. Ezana batu mosusu pe bayebi pasteur de la foi na nzela ya koteya. Mais tokoki koloba peut-être sur 100% ya batu 60 personnes 60% plutôt ya batu bayeba pasteur de la foi na nzela ya théâtre. 40% ne oye koyeba ye na nzela ya koteya na nzela ya kosambelaka yango pe batu mosusu baye koyeba ye. Sko lelo awa toye na makambo awa tekeno ya kosambela, toye na makambo awa tekeno emataki ekitaki met toye awa na dossier kande na yebisaka bino soki dossier ya koloba ezali en tout cas na koya na pete nyonso, mais soki dossier ezate na préféré na nga na vanda na kwe na nga ane ya sika solo ya sika agrandissement de troisième genre kimobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande toyev sarabino, batela santé.
soki okobatela batela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya kobatelaka santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille. Gavcœur aye na ba solution ya kitoko, Gavcœur aye na ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisa mingi na o etali makambo mabota. En tout cas to senga na bino bobenga Gavcœur kuna ba solution ezali. Bandeko na biso nyonso toyebi ke eza na basi mosusu tellement nzambe ndenge akela bango moyen bakumbaka zemi ezate. Yango Gavcœur aeli bino penza ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Donc bandeko nyonso oyo bozotungisama mingi na o etali makambo ya mabota bobenga ka Gavcœur na Lumbangu akoya sungaka bino. Voilà. La famille lelo toye awa na dossier ya pasteur de la foi, toye awa na makambo, toye awa na ya somo, toye awa na ya koinda, toye awa na ya kobeba concernant pasteur de la foi. Sans plus tarder nazotie la bino nanu message yango bolandango na bukebi ngai ya bino mama INSNM officiel na ozonga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Le tiba tu vas découvrir que naza pena mwana nzambe na sala nzambe ya solo ezaka théâtre te. Ngana banana no théâtre te na banana no kosambela simande na esala théâtre. Mais na côté théâtre l'embisi okomi trop na makambo ya église. Et aux appels na ba fanatique o balingaka yo balinga omona ona scène na ba théâtre zate côté wana. Okoko arranger te papa. Te nazali papa miss naza leader. Na côté théâtre na côté église. Wapo e fouti yo plus. Nzambe église footinga te. Théâtre footinga ibimisinga na miso abatu. Église CFC eza nani? Ya Nzambe. Église nani aza représentant? Ngai naza visionnaire. Papa mboka mabonze kendaka wapi? Ekena pe ba financier. Tant on soit qui vision ça la église. Ozela qui revenu nini? To bande ko zela nani afuta yo to litoma nango eza nini? Kozala na église boye CFC. Ouais, loka liboso eza na ndozo la Nzambe o atindanga mona na sali musala nde ya tindinga pona zanga te na lola. Na église on a kuti sécurité. Pourquoi sécurité na église? Pona obatela biloko ya église. Vous avez confiance en Nzambe te? Nzambe obatela kito. Papa. Et puis mutazo préférer ayiba na église po ba osengle bolimbis, mais aobanga oyiba na ndako nganga. Siko lokwa toza pona olakela batu te. Un prévoir n'a jamais regretté. Le tiba tu vas découvrir que naza pena mwana nzambe na sala nzambe ya solo ezaka théâtre te. Ngana banana no théâtre te na banana no kosambela simande na esala théâtre. Mais na côté théâtre l'embisi okomi trop na makambo ya église. Et aux appels na ba fanatique o balingaka yo balinga omona ona scène na ba théâtre zate côté wana. Okoko arranger te papa. Te nazali papa miss naza leader. Na côté théâtre na côté église. Wapo e fouti yo plus. Nzambe église footinga te. Théâtre footinga ibimisinga na miso abatu. Église CFC eza nani? Ya Nzambe. Église nani aza représentant? Ngai naza visionnaire. Papa mboka mabonze kendaka wapi? Ekena pe ba financier. Tant on soit qui vision ça la église. Ozela qui revenu nini? To bande ko zela nani afuta yo to litoma nango eza nini? Kozala na église boye CFC. Ouais, loka liboso eza na ndozo la Nzambe o atindanga mona na sali musala nde ya tindinga pona zanga te na lola. Na église on a kuti sécurité. Pourquoi sécurité na église? Pona obatela biloko ya église. Vous avez confiance en Nzambe te? Nzambe obatela kito. Papa. Et puis mutazo préférer ayiba na église po ba osengle bolimbis, mais aobanga oyiba na ndako nganga. Siko lokwa toza pona olakela batu te. Un prévoir n'a jamais regretté. Le tiba tu vas découvrir que naza pena mwana nzambe na sala nzambe ya solo ezaka théâtre te. Ngana banana no théâtre te na banana no kosambela simande na esala théâtre. Mais na côté théâtre l'embisi okomi trop na makambo ya église. Et aux appels na ba fanatique o balingaka yo balinga omona ona scène na ba théâtre zate côté wana. Okoko arranger te papa. Te nazali papa miss naza leader. Na côté théâtre na côté église. Wapo e fouti yo plus. Nzambe église footinga te.
théâtre footinga ebimisinga na miso ya bato. Église CFC eza ya nani? Ya Nzambe. Église Nani aza représentant? Ngai naza visionnaire. Papa mboka mabonzi ekendaka wapi? Ekenda mpe bafinancier. Ntango ozwaki vision osala église ozelaki revenu nini? To bande kozela nani afuta yo to litoma nango eza nini? Kozala na église boye CFC. Ouais, loka liboso eza na ndozelaka Nzambe oyo atindanga mona nasali mosala nde yatindinga mpona zanga te na lola. Naye na église awa nakuti sécurité. Pourquoi sécurité na église? Mpona kobatela biloko ya église. Oza na confiance na Nzambe te? Nzambe kobatela kito. Papa. Et puis moto azopréféré ayiba na église mpo baosengele bolimbisi mais aobanga oyiba na ndako yanga. Sikoyo lokola toza mpona kolakela bato te. Un prévoir n'a jamais regretté. Les petits bato baye découvrir que naza pena mwana Nzambe moko nasalela Nzambe ya solo ezalaka théâtre te. Nga na banana no théâtre te na banana no kosambela nsima nde na esala théâtre. Mais na côté théâtre olembisi okomi trop na makambo ya église. Et oza mpe na bafanatique oyo balingaka yo balingaka omona yo na scène na bathéâtre oza te côté wana okoko arrange te papa. Te nazali papa misi naza leader. Na côté théâtre na côté église wapi oyo efuti yo plus? Nzambe église footinga te. Théâtre footinga ebimisinga na miso ya bato. Église CFC eza ya nani? Ya Nzambe. Église nani aza représentant? Ngai naza visionnaire. Papa mboka mabonzi ekendaka wapi? Ekenda mpe bafinancier. Ntango ozwaki vision osala église ozelaki revenu nini? To bande kozela nani afuta yo to litoma nango eza nini? Kozala na église boye CFC. Ouais, loka liboso eza na ndozelaka Nzambe oyo atindanga mona nasali mosala nde yatindinga mpona zanga te na lola. Naye na église awa nakuti sécurité. Pourquoi sécurité na église? Mpona kobatela biloko ya église. Oza na confiance na Nzambe te? Nzambe kobatela kito. Papa. Et puis moto azopréféré ayiba na église mpo baosengele bolimbisi mais aobanga oyiba na ndako yanga. Sikoyo lokola toza mpona kolakela bato te. Un prévoir n'a jamais regretté. Les petits bato baye découvrir que naza pena mwana Nzambe moko nasalela Nzambe ya solo ezalaka théâtre te. Nga na banana no théâtre te na banana no kosambela nsima nde na esala théâtre. Mais na côté théâtre olembisi okomi trop na makambo ya église. Et oza mpe na bafanatique oyo balingaka yo balingaka omona yo na scène na bathéâtre oza te côté wana okoko arrange te papa. Te nazali papa misi naza leader. Na côté théâtre na côté église wapi oyo efuti yo plus? Nzambe église footinga te. Théâtre footinga ebimisinga na miso ya bato. Église CFC eza ya nani? Ya Nzambe. Nani aza représentant? Ngai naza visionnaire. Papa mboka mabonzi ekendaka wapi? Ekenda mpe bafinancier. Ntango ozwaki vision osala église ozelaki revenu nini? To bande kozela nani afuta yo to litoma nango eza nini? Kozala na église boye CFC. Ouais, loka liboso eza na ndozelaka Nzambe oyo atindanga mona nasali mosala nde yatindinga mpona zanga te na lola. Naye na église awa nakuti sécurité. Pourquoi sécurité na église? Mpona kobatela biloko ya église. Oza na confiance na Nzambe te? Nzambe kobatela kito. Papa. Et puis moto azopréféré ayiba na église mpo baosengele bolimbisi mais aobanga oyiba na ndako yanga. Sikoyo lokola toza mpona kolakela bato te. Un prévoir n'a jamais regretté. Voilà, de retour, na bandi ebele ya batu bauti kolanda biso, ebele ya batu bauti koyoka biso la famille, bauti plutôt koyoka pasteur de la foi. La famille, quand ndenge bauti koyoka pasteur de la foi, azopesa moi quelques témoignages, surtout ya parcours ya vie na ye, surtout ya parcours ya théâtre, ba parcours ya kozala mwana Nzambe, oyo ezalaka nango facilité, la famille. Na bandi biso nyonso toti kolanda awa. Yango nga n'encourageaka toujours batu dans la vie, bosalaka ba makambo oyo eza ya bien, surtout sala likambo oyo yebike motema na ngai ezosepela, nazobetisa batu mabaku te ekozala toujours malamu. Kosalaka batu mosusu omona non parce que naza chrétien, kuna kutu na kokota te, kuna kutu na kokende te, kuna kutu emataki ekitaki, kuna kutu bandeko na ngai ezaka pasi pe mawa. Ozala chrétien, oza chrétien te dans la vie, il faut que yeba ke non. Naza na ba limite, naza na ba principe nanga, ona kuki ko sala te. Yango to mona ka batu mosusu omona ta parce que aza chrétien,
bato bazofingaka ye bato bazotolaka ye omona moto mosusu azoreagir te non parce que naza pasteur soki na réagira bato bakokima nga na église mais na se ya motema ozofingaka bato oyo bafingaka yo na se na yo ya motema ozoyinaka bato oyo bazobebisaka réputation na yo wana ozosumuka malamu kaka obimisa nyonso eza na motema na yo s'il faut que o s'exprimer kende ko s'exprimer ko banga mutu te ke non parce que mataki parce que kitaki te eza mwa bongo soki lelo tomona ki pasteur de la foi de l'autre côté il est un pasteur de l'autre côté soki théâtre ba bengisi ye akende ko jouer azala évangéliste na film azala pasteur toujours et encore na film akoboya te. Pourquoi? Parce que eza passion théâtre eza passion na ye alingaka ngo makasi au-delà de ça azo kopanza pe sango malamu ka ndenge biso nyonso toyebi na kilelo o na se ya moi bible déjà rekomandaka biso tokende kolukaka babrebi donc mutu na mutu oza chrétien il faut yeba ke non babrebi na nga na okende koluka ngo na nzela boyi neti pasteur de la foi azoteyaka liloba nzambe partout place nyonso azokendaka soki toye kotala ta bafilme na ye oyo ajuaka boomona ke azopesaka sango ata na bafilme azoteyaka bato koma kovivre koma koyamba yesu koma kosala koma kozala chrétien donc bamakambo moko ezosungaka mpenza makasi voilà la famille baoyo nanu basabona te na chaîne na biso s'il vous plaît s'abonner massivement kade boyoka mongongo ya mwana awa somo mwana pe asala émission eza ya koyinda soki nano s'abonner na chaîne na biso en tout cas veuillez vous abonner massivement baoyo nyonso nanu bakommenter te bokommenter bopartager le biso vidéo ekosala biso malamu voilà kade bomona mwana azotungisaka nga na bandeko na biso nyonso oyo nano baboti te en tout cas nzambe alola avisite bino ane oyo avant esila baoyo nyonso nano baboti te simbaka na libumu na yo simbaka na libumu na yo ane oyo avant esila yo pe okozala na zemi okende osala test ebima nango positif ke non oza na zemi wana eza bénédiction ya mama Ines NM officiel oyo aye kopesa ba mama nyonso o bazoluka bana toyebi ke y a de ces personnes peut-être yo na côté na yo ozwa bana na facilité mais y a de ces personnes bazonyoko ama pona kokumba zemi pona bandeko nyonso o nanu bakumbi zemi te en tout cas nzambe alola d'ici fin année oyo a visiter moko na moko ba o nyonso balandaka biso en tout cas nzambe ya bomoi o apesaka bana a visiter bino na kombo na Yesu voilà tokomi na moi suka partage na biso la famille moi ba j'aime ba commentaire ba partage et que ça la malamu permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.